C'est tout phénomène moins comme il est là au Congo. Chantre toi comme un pasteur. Ça m'a bien. Mais Bible le chanter c'est 2 fois prêcher. 3 fois. C'est peut 3 fois péché. Ouais, bango chanter c'est 3 fois prier. Bango vous bas bossa na 3 fois. Bébélé ba bossani ba vocation comme quand on l'a les mois de verser nos kangi. Le roi basi ba na ba problème mais belé mino basi. Ozumona neti ba les oreilles, ozumona di ba voyage sur raté do. Tel église tous les so ko tout le monde a 600 personnes au monde a 99 basi. Donc basi ba captiver bango mbala moko. Bazo na berger d'esprit ko créer ba bloko moko lukuta ozinga ba basi ba yara mibalité. Donc et belé bazo exception soni. Est-ce que les mots en ont été tantine? Au soir matin que tu l'as dit bon on va ma bonne on va damakawa ba père ba vesta wa bazo les sabasi na bango. Hôtel na ganate na ganotalité. Bandi bakangi de nuirange ya pasteur. Comment il togi o la ki uti ba mboka kati oyesa yo la piaka comme na nuirange ndenge expliquer diso. Diso wa piaka e diete bakangi nuirange ya pasteur. Comment nous avons la richesse à 5 $? Nous avons été à franc congolais. Nous avons fait quelque part, nous avons beaucoup de comédiens. Nous avons les États-Unis à 5 ans. La Belgique à 5 ans. Nous avons $400. Oh, nous avons la richesse à francs. Même la boutique à $10, il faut francs. Donc, nous avons les gros. Nous avons belle, nous avons parce que nous avons mamie wata. Avec un bureau. Babi mami atazelo azani amaza esprit ya mai donc na kange boité fo sokola po ano se manifester na kangae amemi na bureau na douche na fier sur mutaka ko kanga porter pasteur à côté na moni akomi azumwa 5 minutes ko sokola ka mai chua pasteur à côté ni po kanga mami atako kama mami na bilamba te fini pasteur ni ministère ya Moïse Mbie ministère ya Michael Ambai ministère ya Michel Bakenda ba to ba passer na ba Toms na brana na ba laisser passer tout tikane on a mutakane na ba branamiste pas na bango ceux qui passaient comme le kuta ba vérifier que aux mbulu aux comédien ba longo lio est communier yo église etike ba sala ngo pasteur mo ceux qui boka na limité ba longo l'église ba no sala ba pasteur bon. Bonsoir, Nabino Balandine, biso ya Koli Media Télévision, na émission na biso boso na Baye Bakenda Sango. Voilà, boso na Baye Bakenda Sango émission na émission na yo, émission na biso nyoso oto yaka toujours na basango ya kitoko pe na ta réel, lelo nazana nani, nazana ye Mosaka tokosola lelo mwa mingi ebele to beta basango ya BCBG wenge 4x4 wenge oyo ya kalawana basangani lisusu le 30 juin oyo bako prester bongo na stade de Martyrs toko beta moi lisolo ya pasteur Mike Kalambai bipa yoyo boza komona bongo mutakalisation par-ci par-là toko solo la lisusu moi moke pour être Maestro Fabregas le D oyo azana prestation na Dallas lobby lundi déjà lobi eza kolanda baza bongo kozwa bongo pepo na bango pona mboka ya États-Unis d'Amérique tokosola lisusu mwandambu koyeba banungu eza kopanzana oyo merveille ya mado danseuse ya Maestro Fabregas azana zemi nungu eza kopanzana ete zemi yango eza héritier watanabe to pe zemi yango eza ya imoko Maestro Fa tokosola na ye Mosaka po ete ya panzaka masolo bien toyeba soki eza bosolo toyeba pe balle de match depuis balaka biso 10 ans yangoyo mais bazo continuer babetaka ba concert babetaka na ba wapi par-ci par-là secret na bango ya BCBG ezanini oyo baza toujours na stand bazaka na stabilité bazo kitate bazaka katikati bazana album na marché te mais bazo beta ba concert bazo tondisa bongo public to ebité eza nini mbote na oyo aza sima ya bilili ya caméra kitoko makasi boye Patrick balobi second na ye Yenani Dieu donné maweja oyo bongo azali na biso mokomo lelo te toza lelo na Patrick soki bozozo abilili ya kitoko boye eza grâce na ye soki nalati kitoko makasi boye eza grâce na ye moko ya edi emomo babi boutique edi emomo kalate déjà na kin aza ko pesa bongo baleki na ye balata nanu donc to sakana nango po boye bake biloko ya sika eza kokota sans plus tarder je reçois mon invité na sengi na Patrick apanzelanga caméra na yamba bongo invité nanga moko mo lelo bon week-end yaya pareillement
la vraie chérie, la belle de belle. Moi, ça peut me... Il y a Mosaka. 10 ans de match, Bozeli Sabiso. Boni Basango BCBG. Oh, Basango BCBG qui te retrouve. C'est papa chéri, tu pas dans la masse à toi mouvement. Bilan absolument donc positif. Ce qui m'a la réalité va plus en combien. Pour un concert, au bêta 3 fois par semaine. Un concert avec primo exorbitant. Mais aussi Mbakaka. Toto bêta. Dernièrement, récemment, Toto bêta Bibois. Concert à la Malienne. Le concert sur il faut faire un bon moment na banderole. Entre dans les $20, mais autour du podium, comme $50 pour vendre à moyen champagne. Tu as jingle bar, mes collègues, tu as champagne bar, mes collègues, donc tout pas tout les cas, ils ont simba, donc papa cherche avec ça, casa vraiment pétrole, pour pétrole, na yé morceau camoulier, ce qui pour raffiner, ça va dériver belé. Dérivé nous reçoit mazout, on reçoit kérosène, essence avion, on reçoit gasoil, on reçoit goudron, on reçoit caoutchouc, kaka na ba dérivé à pétrole. Donc papa chez Kozalana ye au makamuto kwa na kana oyo luka au monango pour aza pétrole, nga benga chèque à blanc. Donc joie mo rempli ba zéro, au mona marambo ça le partout au Kenya, tout ça c'est le mieux sollicité pour le moment. Et Abisso. Et puis pas pour le moment, depuis la nuit des temps hein. Parce que nga qui dans le pâté na eloko ça le 27 décembre. Kobeta deux concerts le même jour. Des concerts simultanés le même jour, il y a ba président, il y a ba famille présidentielle. Na 12h à 20h dans ma campagne pour mon présentation que na PC Mbote Paza, Papa Chombe. De 20h, de 21h à 0h au mon président Fachi. Il y a ba famille na bango. Bon, ba leader va zebele, ba orchestre va zebele. OK, pocha benga le boko pambate. Ce pocha benga le boko sera zuelo. Donc biso na tozolo nga masolo. Pour ba la numéro pas ba leader ebele. Moi ba composer mais yes, il s'appelle mon salité et ça va au papa chéri. Pour ça la belle, ça la vrindu le thématiquement parlant ça fort. On a 20 ans déjà ya comment ba mulolo. On a 19 ans ça la déjà ba PDG. Ouais, ça la déjà PDG, on a 20 ans, 22 ans ba master bango tout. Non papa chéri, ça la maman na 38 ans, na 38 ans. Et 38 ans 28 ans ou 30 ans comme ça beta des élites d'Olympia. Donc, on a pelé. On a pelé beta bala lelo menakala. Comment abarrer avant bateau. Alors comment papa c'est comment abarrer avant bateau. On a commis à remonter la bino. Maman tout bon ça là danger mais ça c'est ma boyenne. Quand maman na cuisine, alors comme le autant sur azolienne na retard, attends on a tout les bétail azo meka attendre à moi avant que balay na mesa. Donc papa chéri pour moi, il y a souci dans la vie. Je ne travaille pas des leaders. Michael Jackson n'a pas chéri. Le roi Jackson a fait un pas bien de malaise. Donc, référé sous soutien, ok. Normalement, je vais te dire que beaucoup. C'est une salle qui c'est une zone qui toque. Na tangia on a le bien on a CP li penango. Mais quand il y a pas non na comment ça la pas non et a passe. Et a passe parce que je pèse tellement lourd. Na makamna na zuluka na vie na jongo mi papa chéri. Donc na vandana et puis on a fidèle. Tant na comme ça à Barcelone. Que ce soit au Pôle Labango, que ce soit Nina Bango, Ningarabango, mais elle a la Messi. Pour le Nathalie Messi, à lui seul, a joué 2 fois Manchester Coupe. Moura Zuna Rouni, il n'y a pas Moura Zuna Cristiano Nakati. Hier, moi, on a organisé Barcelone contre Manchester. Donc, Manchester United. À jouer Manchester United 2 Ligues des Champions. Messi et moi. Moi, j'ai 2 buts 2-0. Moi, j'ai 2e but. Après, Etona Cristiano a 2e but. Donc, dans la ligne qui est pas que dans la Landaka. Pour on a kidnappé Bandal. Bandal, c'est Paris. Pour on a Paris, on a Bandal. Donc, mais, dans le match à Barcelone, pour on a Barcelone, on a total Messi fidèle à Barcelone, ce qui 20 d'années. Donc, on a peine à Rabon, avant de rapailler, moi, qu'on a oumé là. Il faut qu'on m'a calapa, il faut. Tant que on a fait sa loi. Ça va mettre de nos autres pour que au moins parler. On va locater mon appel ba umela mon on futa ba fatia ko un père article ba mba mai nda une matara susté pour umela na bino mo ke ba na famille na bino donc ninga na zawa na vanda na pa binadama o to ba to ba ko ke sa ba tu na zo on pa binadama ya ça so ba val mo ko robe me ke mikiliyo mo rozongina so umela tindelo mo loko donc ce penga ke no akena donc no ke pas nani mais bango beaucoup de respect na ba leader tout. Les gens maman ça n'anga petit n'anga et ça n'anga bien beaucoup de respect na ba leader nyonso mais comme pas na bango ndé na kokati ah c'est mal. Balle de match le 10 ans mais toujours espérer que année aux Obima
Est-ce que vous pouvez savoir une date précise? Ngaza robinet. Papa chéri a régi des zones en aïe. Donc il y a un peu ça maï na lupango. Somme qu'on a bon aéro fond la peu robinet maï bimina monté. Combien de fois tu font le robinet na palais maï bimate. Régi des offres. Ah PCT a donné la petite date tenga mona sala na usurpé na bona sala usurpation du pouvoir. Il na petite ngana mi PC avant il y a ça non parce que yende mutu a traîner na douche maï bandar la mutu si me kitna makolo il y a ça val que blanche le bas le 13. Pour y avoir un calendrier date le babo. Il y a na no sala na sala problème OK. Mais sur na calendrier bon na gisangala. Musu ba comprendre ngote. Hello bébé. Faut tu na ba parole. Ça pas yo. Faut tu na ba parole pour ba c'est chose à parole tu comprendre parole on a été mis sur na calendrier bon na gisangala. Je dis que ça na ya pesa bon bon. Calendrier pas tout à la date. Makambu tout ça est dans na calendrier. Le 28, le 3, le era na calendrier. Na bozela. Je vais mettre un calendrier. Mais bon bon banane. Puis sur le album, là, ce moment à 3, ce moment 4 pour nous mettre en moment mingi. Papa chéri deux fois quoi, deux fois. Tout ce monde a lelo, sangwe panzani, internet eza ya kozika, Congo eza ya kotumbama, Zaire kutu kolobate parce que ezika kala. Tout ce monde a mutakalisation, ya pasteur Mike Kalambaye, bipai na mwana mwasi oyo zawadi oyaki bongo kokwisa bongo toma na kolo musali monene ya Nzambe. Lelo pe Congo ba église nyonso eza ya kokangama. Babito zonga na catholique. Tu peux dans l'événement au bateau c'est la première dans mon cœur événement dans bateau c'est dans les wenge 4 fois tu le baron to chité na OK la makamolobi ya ba passe oui bakangi déjà il y a ça déjà bakangi bengi babito sont na catholique tout ça mise en disponibilité indéterminée mon église la communauté et l'église ministère ya bato bango moko ba catholique ba kimbangiste ba armée di sali pour ba salité ba désert wana ba sauter swana ils a moi passé pour ba sango pe ba sa te net ya biso te ya biso legi ils ont déjà vaseli te pas basta pas batongo bien fait carré grand sur liboso nga 6e na bango pas la moto école ka vaseline te to banana soit c'est pas dingue. Banana soit si ma musuba kena vaseline pour soit ega place mo vaseline faut que ne recto verso bazo studio que ça nzambe soni bazo que ça Jésus soni depuis la nuit d'étant dans le bar on que beaucoup d'appelés paix de lui et bien ba benga maté baza ba musuba ba forcing c'est tout phénomène moins comme il le na Congo chante toi nga comme pasteur ça m'a bien mais Bible le bi chanter c'est 2 fois prêcher 3 fois c'est peut 3 fois péché ouais bango tu chanter c'est 3 fois prier bango ku bas bossa na 3 fois de belé ba bossani ba vocation comme quand on l'a les mois de verser no kangi le roi basi ba na ba problème belé mino basi ozumona neti ba les oreilles tes ozumona ba voyage oreilles tes do tel église tous les so ko tout le monde a 100 personnes au monde 99 basi donc basi ba captivera bango mbala moko bazo na berger d'esprit ko créer ba bloko moko lukuta ozinga ka ba basi ba yara mibalité ba comment ba petit confiance donc ba so on a mon arbre comment vous aurez rêvé car rapport sexuel faut une vidéo faut filmer pour ça là na moni ou bien yuma mais ba droga qui toto tala ngazo ba no billet na ba no bango nyonso toto tala toto les belete nous sommes na rapport mais aux masturber na TV OK na rapport pour na moi ça poto mais non aux revenir le nga moi ça poto calme zala le to ya bien zala bien linga ya kolingo nga na na parlement na nga en Belgique mais c'est pas filmer nga nanu non faut à l'esprit yebele rozoluka so relègue sexe na boro kutala ba aventure so relègue na boulot yo double fois licencié vous avez traité zomona check na no chick mamso après pembe na tanga nanu bon na kita koto zomona donc ebele bazo exception soni est-ce que les mots za na honte tantine osoro matoke tikila nzambe mbongo ba mabonza ngo ba damaka wa ba pera ba vesta wa bazo lesa bazina bango o ezango ya nzambe te otali na ganate na ganotalité bandi bakangi nuirange ya pasteur comment il togi oyela ki uti ba mboka kati oyesa yo la piaka okomi na nuirange ndenge expliquer biso ba piaka e diete bakangi nuirange ya pasteur so te ba pasteur so bela lelo kintala bat balanda bango ba interprète na ba piaka ba mataka ba moto ba wewe ba pasteur change ba Mercedes comment ma pambo lengo zo kwela yo pasteur mutazo interpréter kuti mutazo interpréter ndeye bina fazo tropo yenda zo kusabata masolo zo beta mais yeza kana wewa
Masolo prédication. Oh mais prédication quand ma solo prédication solo ba. On va solo on va bien on interprète solo ba. Vous voyez comment y azana wewa yo bénédiction hier pas nous la Mercedes. Comment pasteur ozana Kishasa nzambe pa bi ozana Kishasa. Toi omnipotent, omniprésent, omniscient. À mon rapport, toi makambutuye. Comment nzambe na Kishasa a 5 $10,000. Nzambe te lire à franc congolais. Au moins nzambe peut quelque part vous musa beaucoup ça nzambe est comédien. Vous nzambe les États-Unis quoi 50. La Belgique c'est na moni na $400. Oh nzambe na Kishasa fa 5 francs. Mais la boutique so ba $10 ba okanga ba faut francs. Donc au boss ça nous a liko. Nathalie pasteur moi na ba elengi tenga retard su bango te pasteur moi za na ba ya mukie bele ya kitoko ba mukie puis azoye balate ba célébrité na biso nyonso tout mona ba TV o ba luka ba mona wana TV bele ba micro o ba ezapena na kinzamba ngo ba mona na ba TV te bana ba kisencho suka ba bumba suka ba ngirengi o bina nzamba so na bango ba okemba na ba tu ba bango te ba lingi o tezo prier pasteur moi za ba boye bien azana ba kari bon ben a bloqué hein ba village toilette na biso ba ben a bloqué na ngo ana ba chaîne na TV boye bien c'est facile na yebi ete komboni nga otanga ka ba bloqué ana makambe bele auté ya na TV pourquoi se passer auté na 50 nzambe Alexandre Soza solo to lukuta auté ya lobi nzamba la kisi semaine prochain ba dim mamtu boya na faut na chiffre 8,000 francs, oui, $80, 800 $800, 8,000, donc surtout 8. Abi soko raté, yo ce qui micro. Soko raté 8 c'est normal. Ba ça 8 t'es na souka na 280,000, 380,000. Donc ça me vient comme mathématicien on ça na banque. Au moins les gars le kuta. Talaka mta interprète na mona. Tala interprète na mona tant soit ça à ce vite c'est $1,000 mais tala ya kabaka 50,000 faut que ça nous a comme ça salaté mais comment ça va parler belé baka ça comme sauter les hommes zo yi ba bandimi na comment bandimba okemba biso na tant on na sambela kana papa c'est chibambe na awa na église bien francophone hein ah pasteur moi yaka bakanga pe na sula mama basi auti mboka aye abi babi to ça la cotisation ya pasteur azo ndako afuta la to sali to ça la cotisation pasteur lata to ça cotisation pasteur bala to sali to ça cotisation pasteur zo voiture to sali pasteur zo voiture muko pasteur zo voiture akangi ba camarade na biso bana modemo ya pauvreté o ba rappeler babi so ngina bon to zo na vie to pesa ande panote voiture lupango camion bala donc ce qui sont truc demo pendant to aloka biso demo za yo parce que mbongo tout to pesa yo pasteur atika la bouche betu on ba ikangi mama mwasi yango brana malobaka na prédiction na prédication ni moko so lingo ba vrai passer tout na baso ba courtois raé tout na ba sero ba intercesseur ba sero ba protocole tout na ka ba sero ya rappeler même na bonsoir za pasteur ya solo nga mona pasteur moko fi moi betelanga na ba témoin to 20 fi moi betelanga abi pasteur akangi tema za belle netika bino boy pasteur akangi na moni mami wata abi na bureau babi mami atazeli kwa azan esprit ya mai donc na kokange boyete fo sokola po ano se manifester na kangaye amemi na bureau na douche na fier sur mtaka ko kanga porter pasteur akota ngamoni akomi azu mois de 5 minutes sokola ka mai chua pasteur akoti pasteur akota ni po kanga mami atako mami atana bilamba te fini pasteur ni est-ce que once ko kanga mami atana na mitakala baona bango hôtel te moko sur la base mitaka na internet bango tuka mami watanga vanda mingi na tolo na bino na sexe vous mami watango nzoto apona ko tika mami ba tuni ko mami watabongo yoza tati wata ba mami watafu ya tati wata anzambe kokose abimina serwana serwana na boutique na ville mukona si serwana serndi na otika ngabo so na mono sexe ngetele makabimisi sexe na kati ya boutique ya serwana nzona kati ya boutique ya serwana caméra bacha ba caméra te mais bacha ba miroir na ba na ba likolo elexa ba boutique mba à partir ya comptoir patron nango chance ya libanais ayeli c'est papa futa hotel sur za mwasi na yo comment ça sexe ah passer le canal TV son film mo pa ipsinga lisusu abi passer mo za renommé le canal TV bazana hotel
sexe na na kati ya pasteur na kati ya sexe ya mwasi na kati ya rapport ba bengi une église mondimbi baili mondimbi moko appliquer crise abozwa téléphone botia na toloni fie na Bible blanche azo forcer na sexe na ye pa nanga mazo prier mondimbi na église maza ni ana nzoto nanga fie anti le assemblée raté tala ndenga ko ta fie tu li felo oh là là ta niveau ba pasteur mitaka na bino sambwe lelo église tina côté asuba tundeni il faut bazwa esprit ya branamiste hein ezonga na l'église ba branamiste parmi ba règle na bango règlement d'ordre na bango l'église besoin na règlement d'ordre pasteur on peut ça règlement né l'église comme ba orchestre de ba leader yumo na suso wenge BCBG à concert, wenge maison mère à concert, F victime à concert, J7 à concert, la team à concert, ça assisté et comment JB piano à concert, wera son à concert, donc l'idée le l'équipe à combo orchestre na ba na poids, fali pour à concert, faire à concert, watt à concert. Mon est comme n'engé pas comme l'église, mais comme t'es comme ministère comme ministère Moïse Mbie, ministère Michael Ambaye, ministère Michel Bakenda, bon tu vas passer na ba Toms. Na brana na laisser passer tout ce qu'on on a mutakane na branamiste pas na bango ceux qui passer comme le kuta ba vérifier que za mbulu za comédien ba longo lio est communier yo église etike ba sala ngo pasteur mo ceux qui bomana ceux qui boka na limité ba longo l'église ba no sala ba pasteur bon les autres étaient Jésus a changé cop to Jésus ça Jésus hier éternellement t'es à ça ma jeunesse toujours comme la victoire tout le monde passer mon akati libata et le nakati libata c'est la jeunesse n'ambis qu'est-ce que c'est éternellement ça hier aujourd'hui éternellement azarabi Jésus ne comprend pas tout ni nous comprendre Jésus azara Jésus askala so bien Jésus akala faut mettre pasteur bon comme la victoire mon mo akota nakati taba mutu ezo mona na mais nzoto nakati taba nde ba sala ba jeunesse nde to yoka ba Daniel na libula ba kosi bango faut ça fait bango bon pour ebele bazo sala ba blague ya makasi. On peut exemple moins simple. Quand on a fauté, Alain Pela. Nous avons un chef d'orchestre dans le mouvement Alain Pela. On appelle Alain Pela, on appelle chef d'orchestre dans le mouvement. Ces gars qui propre. Famille biologique, de famille Alain Pela. Cousin propre. Avant de parler Alain Pela, mais mon collègue Alain Pela, il a dit papa chéri. Ces gars qui ngana tikali aw vina ngeza le secrétaire chef de l'orchestre et le bini Alain Pela kenda atika sege mkuto ayega zonga papa chef le rôle ozaki chef sega intérimaire yeboso ana sege yo zonga chef rozonga ministère simpleté ti le place n'est ravide sega intérimaire na soti lelo papa chef d'abi à mon chef d'orchestre wa Alain Pela na ba critérium vous comprenez mais Alain Pela tiki sege siko yoka siko kota soit disant batanzambi parce que tu as Tanzanie, mais nous on a bisoté. Vous bien ensuite à Mukili. C'est il y a Tanzanie. Alain Moulaja, comme Alain Moulaja. Franck Moulaja. Il y a un Henri Papa. Moi en États-Unis sous les qui n'a pas mon un Mbappé qui tourne. Na moi si ya Henri ya Moulaja l'on pas Alain Mouloto. Alain Pela on pas Jibati qui sege. Franck Moulaja on pas Alain Mouloto mais Henri Papa. Bon c'est Henri Papa ni pour Baken. A même moi si. A même ne renouvelle pas donc 4 mais Alain Pela mu Christou mu parano a tiki leki mais mu Christou a Komboli surtout banana parce que ça fait comme là-bas surtout banana mu Christou nana za bien vous pouvez savoir réponse n'a pas parlé c'est game toi bien kasi moko longwa même 4 moko longwa tiki c'est game toi bien donc bari papa za esprit c'est gain ba momi ba et pourtant bango tout ba yaki na nubo koyemba okutu mwasi parler muloto donc bénéficier na mwasi na ndengo yaki cop pour moi ça no yemba wana bon ba Toms a Toms pas kuta mo femme ayem femme abima va Toms femme tango yemba ki silo to bien Toms n'est-ce pas je peux le comme pasteur to comme on est ni soko ninga hotel faut comme pasteur na ko kama et so no yemba faut comme pasteur pour Toms pas kuta ki mwasi abima va ye même mon collègue keleka keleka nana na mwasi bon ba bon muloto avant ah yo zamba oh mais na bien au moniteur bango tu baleka pas muloto mais mutaya sala succès n'a pas muloto moi na camarade muloto